Voilà, salut, bonjour, bonsoir, bonjour, baladinho soya BBC, Poitifi, ba bonjour, nabino, ba bonsoir, ici que Zoameli Bino, partout dans le monde, voilà. Kota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner, et que ça la vraiment biso bien, makasi, voilà. Ezanga babino, maman BBC, kande na lobaka, la grande famille. Merci na bandeko nyonso bazo considérer biso, merci na bandeko nyonso oyo bazo kokomela biso pe baza ko benga biso. Merci vraiment tikete nzambe nanga apambola bino. Voilà. Famille Libota, shalom, les dinachou, bah bonjour, bah bonsoir, et les péchalov, bah bonjour, bah bonsoir Nabino, ici c'est la famille. Alors, la grande famille, je crois titre Nabiso, Bomoni, photo et miniature Nabiso P, Bomoni. Alors, lelo tokota la film na biso toyebi biso nyonso ke non na Belle Vie télévision tozota la film na biso o tobandaki yango depuis lundi na titre ya Mia Coupa. Lelo tokota la troisième épisode tosi totali premier épisode deuxième épisode mais la grande famille il faut na lobango ba vie est vraiment bien théâtre il faut to loba to beta penza c'était parce que ceux qui te lobito vanda kimia qui to côté. Alors awa na kota nanu natala nanu na tongo awa natala ki ezala ki na nombre moko boy natala sikoyo après midi oyo ekomi combien. Bo aimer bo partager premier épisode to bandaki yango lundi tozana 60k bandeko e make sense te ekiti makasi boza wapi bandeko ata biso tosa pe ba analyse pe tozozwa pe ba vite problème eza nini na Belle Vie télévision ba vie ekiti toza na premier épisode bandeko tobeti déjà jour moko na 60k ezo make sense te il y a deuxième épisode toza na 35 ezo make sense te lelo tokota la troisième épisode boza wapi bandeko. Famille Libota, c'est-à-dire bino soki tomoni ke no ba vie et mati to ya kakoloba kango te to banda kovanda kimia mais lorsque tomoni ba vie et mati to sande il faut to ko féliciter bino ti siko bino comme soki ba ko féliciter bino nde bozongi susima bolinga ba compliment te nzambe pardon la grande famille premier épisode depuis lundi lelo mercredi 60k. What is Belle Vie télévision? Vous êtes où? Boza wapi? Bolali? Hey! Film kitoko to otala penza Mia Coupa o ezana ba problème ya koloba keno bizaleli ya batu o gafe oyebi mabe na yo donc ozotambola na ignorance. Donc il faut reconnaître ka mabe na yo mutu il faut reconnaître ka mabe na yo otubeli. Neli kambango eza na kati ya film na biso to otala Mia Coupa wana. Reconnaître ba tort na yo et se repentir ou encore osa nini otubela. Bozola na la grande famille nde masolo toza nango na Belle Vie télévision lelo tota troisième épisode bandeko please bo partager ndeko moko abengi nga bi maman BBC ba vie ekiti subo ende nini nazo partager bandeko please toza na souci wana. Je vous dis vrai et loko o biso toko push ou encore toko soutenir Belle Vie ezaka ke non total ba film o yazo komela biso bandeko laissez-moi vous dire la dame travaille dire bomoni Belle Vie wana elle travaille dire bandeko je vous dis pour total akaba film nga moko na yebsa bino awawa film ezana donc film peut-être épisode moko ezana 45 minutes. Ce qu'on a 45 minutes, on a ba tableau est à combien? Après siko premier épisode wana film premier épisode tant surtout qu'il y a 12 épisodes. Ba film les a 45 minutes 47 et comme à 50 minutesité. Ce que vous imaginez. Vous imaginez comment est-ce que la dame travaille quand pour biso to CP la to ba Belle Vie nani akela yo Belle Vie Poutine de l'écriture. Vous imaginez loko wana. Si vous avez en retour les années, ils ont juste qu'à côté de film, c'est tout. Je ne pense pas que nos Belle Vie a besoin de tout ça, maman cagnotte. Je ne pense pas. Je ne pense pas que nos alliés maman cagnotte.
ye souci na ye eza kaka focus na chaîne totala ba film. That's all. Siko awa déjà film depuis lundi lelo mercredi 64. Doesn't make sense. Ils ont un sens la grande famille. Please. Please, moko vanda kaka examen de conscience. Kosu, hein, pardon. Moko peza ovandika na kiti na yo. Boza wana image eza bien te, ya eza caprice technique. Mais bazo travailler déjà sur ça. Bazo travailler déjà sur ça. Bino bozo complain ya koloba keno image oui. Il y a pour travailler pour se penser bino ka ne bino bolobi makabo image. Mais si kotan ba bongisa image, bo bando beta ba san wana. Bomoni moko bo vanda ka parce que ngana zoka na ngata ko réfléchir sur ça, na vandi bo na bi 45 minutes il y a premier épisode. To suka ka pe na premier épisode te to kenati na 12e épisode. Siko dites-moi mutu ya ndenge nini fonctionnaka l'état na komana no film l'état akoma siko na scénario wana nyonso l'état babanda siko banani babanda ko jouer nyonso wana azo forcer tout pona nini pona biso total ba film la grande famille moko to raisonnaka tane loko wana kaka ya kotala comment est-ce que la dame elle travaille dire to encourager na kotala ba film et ça bien. Na pire esprit bandeko, na pire esprit. Bitumbeza sans bitumba pe. Oza mutu te yo mutu fo bando lekala bitumba. Alors c'est au moins ça la grande famille. Tokende kuna to betango dada. Hein 60K depuis lundi lelo mercredi. Atabino moko. Deuxième épisode déjà ceux qui na 35. Hein? Est-ce que tu occupes exactement que non? Tu vas dans que non? Premier épisode de Koti Boto, Betango 50 à un jour moko. Deuxième jour, tu as ici déjà 100. Et ça, c'est un gros problème. Tes familles, ils vont t'oser belé. Bon, yo qui déjà kuna ba timbi que non, kuna Belgique, kuna ba communicateur, na ba communicateur, c'est ba ça la penza promotion. Bino siko bo kiti. Au lieu to avancer, to zongi sou na sima. Ata bino moko. Ça fatigue, non? Ça fatigue franchement. Pour filmer notre hôtel là, mi a coupa oh. Ce que tali filmer wana, hôtel que donc ça filme que bongo muto ya mutunde travailler ki wana. Alors, c'est au moins ça la grande famille. So dans le bi nakota na benanga, je crois bomoni titre na biso, bomoni photo ya miniature. So na beti bino libaku bolimbisa, c'est juste promotion na sala pona ba filmer toujours tala wana rataka kututé. La grande famille, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Là, eza artiste na biso mibale otoyebi, Belvi Kandi na Mama Kalunga. Biso nous tomoni ba vidéo, ba émission ekoti parce que avant midi nga nazaki te, avant midi lelo mercredi nazananga na prière et voilà. Na monika bande kwa kinde batindeli nga ba lien et voilà. Alors, pourquoi pas ça elango analyse parce que je tirais quelque chose où est très fort et où est na monoko ya nani ya Mama Kalunga. Tomoni délégation ou encore équipe ya Belleville et ça qui descend na école ya Mama Kalunga. Pour nangai eze loko moko ya bien. Mama Kalunga alobi Mama Kalunga alobi eloko moko boyo eza vraiment profond. Profond penza. Mama Kalunga lobi apesi na Belleville merci malgré que non équipe ekendaki eza équipe à Belleville partout au bango bakoniata attaque non eza initiative na bango mais image eza ya Belleville. Alors Mama Kalunga alobi eloko moko boezaki très profond na ebité bandeko o bino bolandaki bino bato o bosi botalaki soki botiraki eloko botiraki attention na maloba ya Mama Kalunga yango esali ke non na kosala analyse nanga. Lorsque bapesi Mama Kalunga micro ba poser ba quelques questions ka ndenge ezalaka parce que ba sala qui descend une école naé pour na kopesa ba don ya ba cahier ya kufutela bana msusu ba minerval et voilà et Mama Kalunga informé ba tukeno ezana ba msusu bana msusu bazawana oyo baza même pas na ba parents bana msusu bazotanga ya ofele et voilà.
Mais eloko o mama Kalunga beti c'était alobi que non richesse ezalaka bien au planter eloko moko boye na bomoi na yo ntango oza na richesse. Richesse eza ya polémique te. Très profond. Dès lors que ça que non a kosala analyse sur ça. Na zutan ya kolanda sous mama Kalunga na longoli nanu image ya koloba que non mama Kalunga aza actrice ou encore aza comédienne. Na zuye kaka mutu normal oyo no koloba que non est responsable ya école. Et maloba bimisi na munoko ba tourner na question ko loba que non papa elombe alobaka boye pona yo. Et il y a répondre à lobi que non papa elombe alobi bongo c'est par rapport ya mutu. Ah oui hein, maman Kalunga elle est intelligente hein. Ah to lobi la maman Kalunga na ndenge ya mabete. Parce que na ba dire na ye na ba lobe zo bima na munoko na ye. Alors, à l'EPC Belleville, merci pour na eloko Belleville à Sali. Tout le monde qui enveloppe yaki et tout. Ba fouté liba na sous classe et voilà. Maman Kalunga lobi. Richesse ezalaka na polémique été. Ake sous plus loin, apesi exemple ya ba maman Mobutu, ba maman CC, voilà. Ce maman CC, voilà. Ba maman ebele basi ya banani, ya ba do ya kala, ba 1960, 1970. Batika nini oyo ki ozala référence ya koloba keno wana zaka star wana zaka homme moko ba homme public moko boya zana ba mbongo voilà ka ndenge ezalaka. C'est-à-dire référence ezate bolande référence ezate. C'est un message très fort oh mama Kalunga a lancé peut-être na ba collègue na biso bato tozolanda ya koloba keno aujourd'hui peut-être oki ozala star oki za peut-être ozana na ba richesse na yo parce que na richesse na lorsque tu es vivant okotika nini oyo ekozala référence. Lelo tolobaka ba mama CC soki ba mama nini yango wana référence eza nini ni école ni richesse eza na polémique te. Là c'est un message direct à boaki pas nani et pas bango na monde na bango ya ba artiste ya koloba ke non oza artiste oza na ba richesse na yo mais réfléchir na richesse na yo oyo koki ko sala tant que ozana na richesse na yo lelo koki ozala te référence de kozala nini. C'est un message fort hein? Lelo to moni ba artiste comédien ba komi moi richesse sango ya kolobaka ko mati avion osomi mo mutuka oke soki na Dubai osomi mo mutuka na yo koti restaurant au lieu voilà o mi bengi koza star hein. Sikoyo soki oza siko na richesse na yo wana richesse eza pona polémique te. Non tout à moi bordi moké hein olimbisa. Exemple terre à terre to loba. Mama Loketo ndenge azawana. Yekuta komi mama cagnotte. Donc il y a un qui sakakaka talaka mutu mobimba azo raisonner que non soki ateki lopango lokola ya azani na mwana te ndebongo bayebisa kibiso bayebise que non azalaka na bakini wana ya lobi que non ateka na lopango ya papa na bango asani ya kene kosomba flette na nini na poto moya somba na kini ezate parce que azani na mwana te. Des raisons na ye oh ya zobo est-ce que bota la psychose star soit disant que non pomba scène soit disant je sais pas soit disant que non moi c'est ce qui a noko et soit disant richesse no cheka na babilamba oh yo mo odoa peut-être o lakisi ba tout sapato lakisi ba tout sac en oubliant que non ezana bato ba yebi ko lata ko leka yo ba o détecter yo pe mara mo ya oloba que non biloko no zola tezango original te o ko sa ba tout hein. C'est un message fort, to longo la paix polémique. Maman Kalunga lobi eloko moko yo eza vraiment profond. Richesse eza la polémique te. Lelo na Congo to moni ozana moi eloko na oso nini moi boutique ofongoli yo moni on dirait ce pendenge ni. Maman Kalunga lobi question abandaki musala na ye, abandaki vision na ye ya école na $600 ya pamba. Depuis 2017, école e kokusila tina ba 2021-2020. C'est-à-dire que non, Azaki déterminé pour école na télémandenge télémiana et puis vision télé et sous qui tezo continuer kaka.
C'est-à-dire que no ba mama Kalunga na bazaka bato moko il faut ko sunga bango ko nini ko féliciter et puis ko sa nini soko za na muke pe osungi parce que lobi ke no école ya tongi azana souci ko loba ke no bana o bazangi ba parents ba nini ni bazana nombre bana o ba futa ka classe te ba otanga lobi école na tongeli ne bana wana po lobi ba koma ba shegete lobi ba zala bato simba ba machette te botala mutu o ya vandi a réfléchir et puis oh belle vie azo sala yango bino batu bokanisa peut-être que no belle vie a zappé na ba vision oh belle vie asali ezani ezape to kilo bakeno koyeba kovanda na batu vie sociale eza bongo vie sociale akoloba keno muninga asali eloko na ye to kende ko pushie muninga asali eloko na ye to féliciter ye muninga asali eloko na ye to kende ko encourager bino kaka na ba polémique mutu moko asungi yo lelo lobi yo lisusu balukeli yo komi kofinga ye botala niveau yango moni ntango na ye kosala analyse o bandeko ezaka juste parole oyo maloba o mama Kalunga bimisi na munoko na ye alobi richesse eza kokende kozala na polémique te sala eloko moko ata lelo za te etikali référence na yo ah oui ya sala eloko moko oyo ekotikala référence na yo lelo bino ba artiste tozaka na monde na bino ba artiste toki koloba ke no belle vie eza encouragement oyo asali pa mama Kalunga en se disant que non eloko ndeko mwasi asali eza eloko moko ya bien to encourager babi loboko moko esokola etongaka te musapi moko kutu pardon etongaka te bamemi bakaye bana baze ebele wana bazotanga sans payer oyo akondima kokende kozwa charge peut-être ya mwana moko akende kofuta alobi ye mpe alobi keno eza année mobilisation c'est $80 elo mwa bongo siko bino baartiste comédien ndenge bovandi wana bafongoli yo lelo okomi na bateatre no na bagage na yo ekomi kaka kobwakelaka bato toyeba te bateatre yango ekomi ya bambwakela to ndeni bauti kotindela ngai moi extrait moko ya moke ya Jérémie nga nasi nalobi ke non je peux pas koya kotia koya kosala analyse sur Jérémie na oki osala yango te parce que soko otali boye mutu moko aza ingrat aza vraiment ingrat ya koloba o balobaka no ingratitude soki akobwakelaka belle vie na bagagi na ye a continuer jusqu'à tel point akolemba inspiration na ye kokatana parce que déjà ça lomwe déjà na inspiration ça sous na inspiration te akomi kaka donke belle vie papa ake abwaki na bagagi na ye akosuka nango te. Bon, il n'y a pas match entre Yena et Belleville. Belleville a joué temps, il y a la film, il y a un film, il y a 45 minutes, et puis dans 45 minutes, on a beau calculer le premier épisode jusqu'à peut-être à 12, voire même 15 épisodes. Mais il y a ça, là, il épisode, il y a ça, là, il y a 30 minutes, 25 minutes. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match? Omi bengi star, omi bengi soi-disant aigle, omi bengi nini. Ozo sala nini na richesse ango. Boza la bino ne l'autre côté. Ah oui, il faut tout le bango. Boza la bino ne l'autre côté. Ah, msusu bakobi ba cagnotte. Wana nyoso mulimu wa muyibi, mulimu ya kusanko okaba kate. Tout le monde a kata ba artiste comme ba artiste o ya Nigeria. Ba kinda ko sala ba don moni boy moni nani ni ndo ke sala don ke boy moni nani o mususu nani o mo ba presque bango nyonso. Mais bino bozaka ka wana nanu pe bo comité na obolukaka na vie mais bomi komisa na ba niveau moko boyondre bino nde bobonga bomi pesi pe ba kombo ya ba aigle bomi pesi ba kombo ba pomba bomi pesi ba kombo soki nini yango
ya bino richesse eza na polémique. Bande komoni likambo oyo Mama Kalunga lobi wana. Bozonga bato. Bino ba artiste et comédien. Bozalaki bato moko boye ya kotala eloko Mama Kalunga asali depuis to banda kotala théâtre. To bandi na groupe Salongo. Ti lelo to komi na ba YouTube. Eza na comédienne moko artiste comédien moko te oyo asala eloko Mama Kalunga asali. Ezaki occasion moko boye ou encore ezaki eloko moko boye vous les artistes. Lorsque vous mona Mama Kalunga sali bongo, malgré ça eloko na e, mais eza honneur na bino ba artiste. Na ngambu na bino bo réfléchissaka nini. Soki pe ketote. Bozaki batu moko bo soki bo bana koyoka na vous les artistes et comédiens bino nyonso. Boche ba mbongo bo sali cotisation, bo sali peza cotisation, boche ba $100 bino batu bo mi benga batu bo sala ba mbongo. Boche ba $100, $100, $100, $100, $100, papa boke bo somi ba cahier, bo somi ba mallette, bo somi ba cahier de ba journal de classe, ba cahier de communication, ba l'essentiel. Délégation à artiste bake ko sala nini, bake ko soutenir, bake ko encourager. Ndeko na bango oya fungoli école. Au grand jamais ko sale maka. Pona nini? Milimo mabe bandoki oboza na milimo mabe keto. Moi je crois que nos Belvinde ou encore équipe à Belvinde za bato liboso ya ngambo ba artiste que no basali descente à part peut-être un gouvernement kita na bato mususu ya ba fondation o ba kita. Chez les artistes et comédiens il y a personne. Car ce qui n'a qu'aussi. Vous êtes méchants. Makalunga lobiango. Richesse c'est la polémique. Richesse bâtie et lokomoko. Sale lokomoko. Construire. Sale lokomoko. Oyeko tikala na kombo na yo. La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer partager et ça vraiment biso bien. Mais ce qui est polémique, polémique. Oh, ils ont sunga même pas bino. Ils ont katabino ba inspiration, ba théâtre, je ne sais pas. Na bino bato bolanda ka soki nani wana ya ba gag ne kaka ya mafinga ya banini e aboko na yokela bino mawa. La grande famille, beau aimer, beau partager. Quand on a la vérité, hein? Je ne pense pas que nous avons fini la vérité. Délégation à Belleville et Kiti, oui. Bah Kiti, c'est l'image de Belleville. Bino ba artiste comédien na likambu muneno mama Kalunga sala asali. Bo soutenir rien na nini. À part peut-être pe bozo chola pe na CC wana. Po bino ba artiste boza batute. Bolingo ko sala eloko moko boyebite to soutenir ndeko na biso bilongoli biso soni. Depuis na groupe Salongo ya ba papa e balé mondial. Nani asala école. Ata na ba musicien nani asala école. Mutute peut-être na okelo bata ya nani ya basketteur oyo nani mutombedi kembele a tonga nani hôpital na ye. Hôpital na ye pe wana na ebité hôpital na ye na po ba biki no ko tcha zolote eza mama na cher. Ye kuna ba hôpital wana ba médecin il faut bo bouquer ba médecin ou ta rapoto aye pesa pour na opérer pour na ko sala bo je sais pas nde otoyoki. Siko quelque part est-ce que pour tongeli pour na ko sunga bato. Bon, wana za ye moko ayebi pourquoi sali yango. Mais maman Kalunga ye moko lobi ke no école nanga. No kyo benga na bana te parce que bana o bazo tanga te. Nde o bana o peut-être bazana ba parents te. O peut-être pe bazana mbongo ko futa te, baza awa. Mais nde mutu moko il faut ko soutenir maman Kalunga. Nde mutu il faut ko soutenir vous les artistes comédiens. Milimo. Boza bato milimo bino, boza bato milimo. Boza ki bato moko boza toke de ka ko fêter na école.
ya kalunga to lia na bana to sala boye non bino bo sa elango te elobi ye moko wana richesse ezalaka na polémique te ba mama nani batike eloko moko te ya koloba ke no référence yango to oleka boye baza ebele ba homme public ou encore batu o peza basala ba kombo bazala na ba mongo batika pe référence te. Et puis il n'est pas dit moko mama kalunga lobi que non, il n'est pas dit que non soko lingo ça lelo kwa bo il faut ça la budget moko ya 50 000 non avec le paix que tu as là. Allez banda. A fongoli peut-être bino secret. Na bino bato bolinga ko sala keno o sala na budget ya ko ba keno tant na o sala boye il faut na kangisa na 50 000 na kangisa soki 70 000 na kangisa soki 100 000. La grande famille, beau aimer, beau partager, tous sur la nature dans moi 8 minutes nangai. Pour encourager les problèmes avec vous les artistes. Et là comme maman Kalunga sala et asala et c'est là comme moko boy dit jamais vie. Aza artiste comédien ya liboso na Congo na ebité. Est-ce que acteur nani comédien mususu asala école, atonga école nandimite? Nandimite? Nandimite, nandimite. Alors, bref, c'était au moins ça la grande famille. Famille Libota, toza na film et tozo tala. Please, nazongeli sous promotion. Please, 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 please. Boebi bitumba. Boebi makamto le kananango sur les réseaux sociaux. Bao bazolinga ka ba pour nani belle vie down. Biso sikolo, ceux qui tozo tala ba film. Tolali pe pongi pe. So il total film ezo kende bien to la pongi kimia parce que bit na biso ça que no ba film belle vie talima c'est tout. Ah oui hein, to loba. Place oyo eza place moko boya et interpeller bino ba artiste et comédien. Vous êtes plus dans la fertilité. Vous êtes plus que dans ma finga. Bozo bosa na keno boza batu oyo bozo éduquer masse. Maman Kalunga elle a félicité. Après qu'on éduquer masse a tongeli kutu na bana lisusu école pour l'éducation. Vous voulez un exemple à suivre. Bino bo memeli biso le contraire ya boza lisusu na konini te. Boza lisusu na ko éduquer masse te bo kominde ko lakisa batu ndenge batu bakosa nini bako oh suna na timilinga ya ne donc bozo lakisa batu koma ko finga koma ko kata batu makokatela batu mangala koma ko finga koma ko katela batu mangala nde loko tozomona siko na ba théâtre. Yango nazo ebisa bino bandeko to partager ba film au Belleville azo komela biso. Pona nini? Parce que ba film ya Belleville eza ba film moko yo moko ko tala o vandi boyolobi ke okena ba chaîne mususu ko sepela ta ko tala te. Donc e bandeli ya film soki ya bagagi ti suka o senti ozoka kaka ba insulte ozoka ba moquerie ozoka ba mbwakela ozoka ba bidolo ko mobo oyo ozo éduquer masité. Yango ministre aboya aroyo problème nini ozo mona makambo ezo lekate na ba nazo ebate so na pesa bango elobi ata nani Gomez ngana finga na ngate. Donc YouTube au peut-être na ebité moko to mi yebela kaka
soki po soki kokangata YouTube bakangaka YouTube ango parce que non. Comment est-ce qu'un artiste comédien ou qui a la gag na yo, c'est qui ça peut-être atteint dans le bon sens, le moula batou ba stress et voilà. Mais comme ils ont la gag na yo, mbwakela na mbwakela mbwakela na mbwakela insulte na insulte mangala na mangala. Où allons-nous? Où allons-nous? Ce qu'on a moutou oazo sala musale zo monana. Bozanga kondima ye, bolingaka ko poulier down, bolingaka ko kwesa ye parce que bo moni niveau eza ya binoté. Ce que bino bokomi boye na ba mbrier mamoko boye bo poul mutu down. Yango ba deko bo partager ka ba film na biso, bo partager ba film ya belle vie, bo partager pe ba analyse na biso parce que tozo sunga batu. Ba bazala ba ignorance à partir de l'émission na biso bazo zonga batu. Ah oui hein? Ah oui. Ah oui. Alors, c'était au moins ça la grande famille. Délégation, il y a Bellevie et Kitty. Et voilà, bah, félicitations. Bah, on a Moussala Bazo Sala, Moussala Kitoko. C'est ce qu'on a plus besoin. Il y a Komona, bah, baza pembeni ya star, bah, baza pembeni ya artiste, baza banani, bah, sunga artiste na nini, bazo sunga artiste donc pour le bien, pour na ko pusher liboso bien pour na ko kitisa ye. Tout ça aussi, ça compte. Banani baza pembeni artiste. Banani baza pembeni star. Bao sunga star to bao sunga star te. Heureusement, bao ya Bellevie bao sunga ye. Tokyo chamai na munoko te, toza batu. Toza batu. Ya koloba ke non ceinture à Bellevie ou encore équipe à Bellevie et équipe moko boye bazo sunga Bellevie dans le bon sens. Bao sunga Bellevie ya koloba ke non musale kende liboso. Ezate ke no boza pembeni ya star, boza pembeni soki ya soi-disant. Bino kaka mafinga na mafinga e sali ke no star na bino azanga inspiration e komi ko binaka ya kolalaka na se puis bolobi ke no ko bina na ya se wana elobisi batu parce que na âge na ye na kotala ba ne na ye ya musala aoki ko kita trop ba wana esiko ayebisa biso aza humoriste to aza nani soki akotika na humoriste tibeta parce que nde yango wana musala ebongi na ye. Bomoni ke no bino bozo kosa ye. Na sima caméra bozo seka bozo loba o nini lisusu ata bino moko. Mais lorsque bozo pelisa caméra boye mams yo pezo za mutu te, mams bomi biso, nana sala yo, nana kela yo, tango katika ka caméra boye o susu nini pe lisusu koyo ki sabi susu dozo yeba makambu nyonso wana. C'est pour vous dire que no bozo sunga yete. Ce qui bozaki batoko sungaye ye na niveau na aoki ko saba biloko na zo salate aza mutu alelo na théâtre aza mutu moko boye otala neti Bellevie neti totala film ya lobi façon zo solo na mama Milo poser calme mazo zongisa mama Milo zo na ba moto na ye mazo zongisa mama Milo na kimia nyonso mais siko tango zo zongisa mama Milo. Vous allez vous dire que non, ou les leçons ni les bozozo. Les leçons à koloba que non, il faut toujours nasser. À ta situation, mutu moko elio que kita nanu, kita agitation. Bino, bon aimer beau partager bandeko, bon aimer beau partager. Ti, baba kuku mususu, baba kwiti mususu. Kande ba obaluka moko mama BBC na landa kayo mama BBC kaka pona yo nde na longwe kuna na komi e pa Bellevie kaka bongo biloko zo sala penza ngana bana kotala ba film ya Bellevie te ngana zaki na ngana zotala kaka ba film ya kuna ya ba kwiti mais lorsque na lui kaka émission na moko batindelanga na landi émission na bina kima mbangu na Bellevie télévision façon expliquer ka film na ke kotala film mbangu mama BBC différence eza makasi les problèmes aneke to okipe koloba pe sentir ango soki eza ozana sentir wana pembeni na yo wana ta mususu pe oyoka kabango te parce que muto yo muto vandi na bato oyoka batu te bato akomemeloka na loyenge na yo
Fort possible, parce que c'est pas normal de voir une star. Lokola, maman loketo wana, biloko azo sala. Ye moko kaka, elle est seule na ba bêtise na ye. Comme pour dire que non, bato baza pembeni na ye, ba découvrir qui elle est, akoloba que non, yaza muta ba biloko to kene nango bongo. To kene ne kaka bongo. Pour ce qui est muta biloko wana te, ba linga ki pe ba na ko sala ngote. C'est-à-dire que non, ba si ba découvrir que non, asa muta biloko, oh yango mona que non, bêtise na bêtise ezo le ka epa na ye. Dites amen. Je vous aime la grande famille. Tous la troisième épisode, tous allez belé wana bandeko, tous allez vraiment belé pour notre troisième épisode. Soki na beti sibido libaku bolimbisa. Là c'est mon travail ya koloba. To koloba mais tous ça peut ko beta bordir. Voilà, bordir on peut to finga ate non. Je vous aime bien. Tokutani na troisième épisode. Bisous, bye.